babengi mandalala elingi penza koloba nini toyaka nango kala te me mpona nini kaka lelo mbota lisusu bandeko elingi koloba ntina ete lobiko ya lelo ezali monene mingi mpona biso bakristu sengeli tokoka koyeba yango certainement ntango tozali koya tomoni bato bana mosusu bazali kotuna biso ndenge nini bato basimbi bamandalala boye likambo nini mpo mangalala ezali kasa to nzete moko oyo ya mbila eza na makambo mingi na baseremoni ya minene tomonaka soki liwa bazalaka kotia kasa ya mbila mpona kotalisa liwa ezali wana ezalaka mpe na baoccasion ya minene ya bafete minene batiaka mpe yango mpona kotalisa te likambo ya monene ezali awa bongo mpona lelo ezali nini mpona biso bakristo soki tosali marche en arrière ezali nde eyenga oyo etalisaka te pasika etikali mingi te pasika ezali koya c'est-à-dire Pâques mais Pâques mpenza ezali nini mboto lisusu bandeko na histoire toyebi te bana ya Israel bakendaka bowumbu nano liboso te me bakomaka nde bawumbu kuna na mboka Egypte basali 400 ans e na boleli na bango na lolenge ndenge nzambe yabongisaka esengeli te bakoka kobima na mboka wana babima na bowumbu mpe bakende na mboka oyo ye nzambe alakelaka bango kuna na mboka Kana. Oyebi histoire nyonso tu elekelaki Moïse, histoire nyonso tu ndenge ye Faraon azalaki kaka kotia tembe motu makasi motu mangbongi ndenge tolobaka alingaki kolibere bana ya Israel te nzambe azali kaka nzambe na suka na ndenge nzambe abongisaki bana Israel bazwaki ndingisa te badima batika ekolo Egypte bazala libere e mokolo wana ezali mokolo monene mpo ya bana Israel mokolo ya Pâques mokolo wana ya libération ya bana Israel esika bazalaki na mboka Egypte e elenga oyo wana etikalaki libera na libera ata lelo kuna na mboka Israel Pâques ezali eyenga moko monene mpo na bango et alors ndenge nini eyenga oyo wana ekoma lisusu epai ya biso bandeko mbote lisusu ndenge nzambe abongisa atindaki mwana na ye mpo ete akoka koya kobotama mpo ya kolibere biso bato mpo ya kosala mosala na etinda oyo nzambe atindaki ye awa na mokili yezu atei alobi asali bamakamwisi bamiracle ndenge na ndenge oyo ekamwisi bato baoyo bazali komona te bamoni baoyo bazali kotambola te batelemaki baoyo bazalaki na bapasi ndenge na ndenge babikaki te juske oyo bakufaki lokola toyebi histoire oyo ya moko akufaki mpe yezu akei asekwisi ye moto akufi bakundi ye yezu akei asekwisi moto wana alors misala oyo wana yezu azalaki kosala ya solo
basusu basepelaki mingi kasi bato ya mitema mabe basepelaki kaka lokola ndenge tozali bambote lisusu bandeko ndenge tozali ebali bongo azali kosala misala na ye biso tozali kosepela kasi basusu na libanda bazali kosepela te nde yango alors ntango ekomaki pembeni na eyenga oyo wana ya pasika oyo bana Israeli nyonso bazalaki kosepela eyenga wana Yesu mwana ya Nazareth asengelaki pete akenda kosepela eyenga wana amirengeli mpona kokenda alors na plan ndenge ebongisamaki abengi deux disciples, c'est-à-dire bato oyo azalaki koseya bango abengi bato mibale alobi bokende kuna na mboka oyo ezali liboso na Mont Olivier bokenda kuna bokomono Anne azali wana akangami na mwana na ye bozwa soki batuli bino oyo bati mokonzi atindi biso bakei bazwi mwana wana ya mpunda na mama na ye bayei na ye e bakamati balatisi yango bati bilamba likolo mpe Yesu amati likolo ya mpunda mpona kokende kokota sikawa na mboka oyo wana babengi mboka Israel na mboka Bethlehem ayei lokola ezalaki eyenga bomoni bato bazalaki ebele kuna na mboka wana bato bamilengeli bao bauti na interieur bauti bipai na bipai kaka mpona kosepela kaka lokola ndenge biso tosangani awa ezali kaka mpona kosepela te bato mpe batondaki Yesu ntango ayei bato batondaki na kati ya ville wana bo bayebi ye na bamiracle na makambo ebele oyo Yesu asalaki ya kobikisa bato na mateya na nyonso oyo asalaki ya kitoko ntango bato bamoni azali koya batandi maputa ndenge lokola mpona biso na mokolo ya lelo batandi bamanto batandi bamaputa batandi babilamba bazali mpe lokola kaka lokola ndenge tozali lelo na bamandalala basimbisimbi mandalala mpo ya koyamba mokonzi ona azali koya oyo amati likolo ya mpona nde yango bokoti ya Yesu na kati ya mboka wana ya Bethlehem ezalaki likambo moko monene esengo ya koleka bato bazali koyemba ezala bana ezala mikolo bazali koyemba hozana hozana mwana wa David elingi koyebisa te ya solo mobikisi mobikisi mwana oyo awuti na libota ya David oyebi David oyo azalaki roi azalaki mpe mosali ya Nzambe akomisaki alors mpona yango biso baso totelema tobetela na elo Yesu Kristo maboko mpe toyongela Yesu ya monene oyo mwana wa David Yesu Kristo akoti na mboka Jerusalem ezali monene mingi mpona biso esengeli mpe biso mpe tokota na mboka oyo wana Jerusalem mpona biso ezali bokoti ya mokonzi mpo ye akoti mpo ete asala mosala monene mpo na nsima tokoyoka na paso oyo mobimba boko ndenge tozali kolanda malako ekozala mokolo ya mitano ndenge balobi awa te tokosala nzela ya kuruse
nzela wana ya kurusi ezali mpo ya komanyola mpo ya koyoka maimaso malekelaki Yesu na mikakatano ndenge na ndenge touti koloba abwe bamirakle ndenge na ndenge asalaki mateya ndenge na ndenge ateyaki en tout cas esepelisaki bato basusu kasi basusu basepelaki te mokolo ya mitano ndenge tokoya tokotambola na nzela ya kuruse tokoyoka oyo papa mokonzi akonigolela biso mpo ya nzela ya kuruse wana na lolenge oyo babomaki Yesu na ndenge amonaki mpasi mokolo ya dimanche oyo ezali kolanda ezali nde mokolo lisusu monene nalobi monene mingi ezala mpo ya ye Yesu Kristo oyo otina no entre parenthèse ezala mpe mpo ya biso na cadre ya mission ebaliko. Alors Yesu oyo mokolo ya dimanche tozali kolanda tokosepela Pâques libération Yesu akufi mpona kolibere biso mpo ete biso tosekwa lokola ndenge ye alamukaki nde poso oyo mobimba esengeli mpo na biso na okazio oyo tokoka komilengele tomitia mobimba na kati ya bonzambe mpo ete biso mokolo ya dimanche Yesu azali komata biso mpe tomata tokende naye biso mpe tozala kuna alors esengeli tomilengele mpona yango tomibongisa mpona yango ezali lika moko ya monene mingi nde na yango bandeko na occasion ya lelo esengeli kaka tokomisa nano ndeko na biso Yesu Kristo apesa biso ya solo kondima oyo azalaki na yango kondima oyo azalaki na yango ayebaki bien ndenge akoti na kati ya mboka wana amati likolo ya punda nzambe atalisaki ye bakoboma ye bakokanga ye puske mosika te na nsima ya bokumisi ye mokolo wana ayi kokoto na kati ya temple akuti kuna bazali koteka biloko akuti kuna bakelele bazali kosala baechange ya mbongo asalaki nini asilikaki azwi pimbo kopete baepanso bazalaki wana elingi koloba basalaki makambo esepelisaka nzambe te nde mpona ya biso panso bana bali mboki tomilengele malamu tomilongisa malamu mpo ete tokoka ya solo komata eloko moko na Yesu komilengele yango ezali ndenge nini bandeko mbote lisusu mbote mingi lisusu na baokazio boni te Yesu na mateya nyonso tu oyo ateyaki likambo ya monene oyo ndeko na biso yaya na biso kulutu na biso Yesu Kristo atikeli biso ezali koyeba kolimbisa kolimbisa ateyaki me kokomona meme na suka ntango azokata motema biloba na ezalaki kaka papa limbisa bango oyo basali en tout cas bayebi ntina te nde mpona biso mwa kado ya monene oyo ya Pâques oyo moko na moko na kati na biso asengeli kopresente yango epai ya nzambe ezali kolimbisa tozali na makambo mingi na kati na biso awa na kati na mitema na biso tolimbisanaka te topesanaka bambote te totalanaka na miso te tolinanaka ntango nyonso mpo na okazio oyo ya monene oyo ye Yesu Kristo tozali kosepela eske tokoki kosepelisa ye te mokolo oyo wana tolimbisi ezala na kati ya libota
eza na kati ya libala, eza na kati ya misala, eza na bisika biso oyo biso tozali. Kado ya monene moko na moko na liteya ya lelo na mokolo ya lelo oyo akoya mpona kopresente yango epai ya Yesu Kristo. Mokolo oyo ezali kolanda, ezali kolimbisa moko na moko na kati na biso, alimbisa enemi na ye, alimbisa oyo ayokanaka na ye te. Nde yango bandeko ezali monene mingi. Liteya oyo wana esaleli wana ezali monene mingi na bonzambe. Soki tosali yango nzambe akosepela. Pe soki moko na moko na kati na biso mokolo oyo wana ntango tokoma dimanche alimbisi baninga na ye to bandeko na ye to baepanso bazalaki na ye baproblème, zala sur bandeko te mokolo wana okozwa oyo yo olelaka epai ya nzambe, okozwa oyo yo otungisaka nzambe ntango nyonso to na mikakatano oyo ozali na yango, mpo ezali monene mingi na kati ya nzambe. Tozali na maloba mingi te ya koloba na mokolo ya lelo oyo, ezali kaka tokumisa ndeko na biso Yesu Kristo, toyembela ye, tobinela ye, atondisa biso lisusu na nguya ya ye oyo alobaki ya kondima etonda kati na biso, mpo oyo euti koloba mao touti kosolola sikawa tondima yango mpo ete tokoka koyeba kolimbisa. Soki tondimi mayemaso oyo ezali koloba masikawa ya solo tokoyeba kolimbisa mpe tokomona oyo nzambe oyo balibongi akosala mpona biso. Bandeko mbote lisusu, mbote mingi lisusu, bali kosenge na bayembi baya koyembela nzambe, bayembela papa mokonzi mpo ete atondisa ye Yesu Kristo, atondisa biso na kondima mpe tozwa courage wana ya kolimbisa baninga. Okeye epai ya moninga ezali ya solo, kolimbisa ezali mpe na ndenge ze na deux phases. Phase mosusu okeye kofukama liboso ya nzambe oyebisi ye otuka likambo oyo mbila asalaki ngai nzambe nalimbisi ye, nalimbisi ye aza lisusu na kati na motema na ngai te. Et deuxième façon oyo ezalaka plus direct, okekaka epai ya moto oyo oswanaka na ye te oyo boyokanaka na ye te, ndeko na ngai ye nayoki oyo nyonso to eleki kuna nayei kosenge yo olimbisa ngai na mayemaso mabe oyo ngai nasali. Wana esalelaka directement. Mbote mingi bandeko oleka sikawa boye koral tokende tokomisa Yesu Kristo.